voit tout, bah, sauf qui peut. Yahweh ya bolingo, Yahweh tiki sabatoko lela. Yahweh ya bolingo, Yahweh suki samato. Et me dit voilà. Oui, oui, bien. Voilà. Sans qu'il va commander, puis so me dit mo yanzambe. Il faut que nous tout à tout le temps la Bible partout on a chanté le chrétien non. Mais le londo na komo nzambe pesa lisumu. Nzambe ali ya biso no surtout. Vous avez mal connu quitter ça. Puis problème ya nzambe na moto, le problème ya motema ya moto na nkolo na ye. Tango na mbana tongo tima bolongo na se okumbisi nzambe nenga na salaka. Osengi pardon na osalaki. Kofi asambela. Nzambe place azali po azali partout. Ayebi kitala mo na ngai ye wana. Ezaka te soka omoni caméra nde okoma on dirait mutulia ka pilipili te, on dirait mutulia ka matungulu te, on dirait mutulia ka ba fruits ne yaka na paradis kana. Ça c'est de l'hypocrisie. Sala musala na yo nzambe akolela yo ko boma batute ko yibate ko finga batute zali zala na nzela ya nkolo et tout va aller. Ezaka atika ba exhibitionniste biso moni ba caméra et puis le baba ninga ba chanteur profane, ba chanteur athée. On les appelle ils ont des sous monene, ils ont injure grave. Mais biso to sala ki banquette to monique bato aza ko yemela nzambe ba osala ba plein. Mais de l'autre côté biso totali Koffi Olomide azo sala ba plein. Les années plein na bango ba ticket là combien? Ils allaient refiler. Merci. Ça dit il faut pas que forcer nature. Mingi ningo tangi ba ko beta musique ya normal. Succès zate soit déjà ko bimasi ko nzela sima nga musicien chrétien. Akutani na nkolo témoin ya inani. Témoin, ils ont un commerce, ils ont un show business, ils ont un moussala, ils ont un moutazo lugaga vinaï. Il faut pas que ça. Il faut pas que il faut vraiment que c'est parce que le coût est trop na magambo. Na éviter Koffi Olomide aza mutu atamboli mingi atangi mingi a yebipe histoire na culture mboka na biso na éviter la personne de Simon Kimbangu autant sur Koffi Olomide azali na moi connaissance moko pour na Simon Kimbangu. Sincèrement. Oyoka pe histoire na été. Si na yoka mais na capable de na télévision na beta histoire là. Pour na bien de A à Z té. Na bien 10 sur 10 té. Mais na yebi valeur na ye, na yebi personne on a bien qui légende wana. Donc il y a des chances à commander dans le bac donc oui il y a des alors autour batuga ba Lumumba na ko ya obeta sur Lumumba te mais na yebi Lumumba voilà à ça soit yo sûrement yebi papa Simon Kimbangu koleka ngai sûrement ngana yebi mes problèmes nanga za dans sala banquette na koluka bato ba yebi mingi po ba ko yeba moto na mdaza na ndenge na ya ko kolobela na landaki na banzembo na ngo lobiete soki motema na yo zali mabe kene na maya nkamba basokola yo po te motema na yo kita ekoma malamu na yebite maya nkamba po na yo zani eza mai moko beni eza mai ya makamusi eza bongisa ko yo na to yebi na yebi nyoso te me na yebi ndambo moni même roi Salomon azaka na basi belé mais azaki na basi nyoso te donc na yebi mo ndambo me na yebi nyoso te eli kolobani ki na yebi mo ndambo o na yebi les choses belé mais agneaux sauté de mon Koffi Olomide ayebi na yebi mo ndambo yanga mais nyo sauté vraiment ya solo bala émission na tozali ko poussa na parce que to yito kanga ye na banini belete ba te belé ba koloba ke la solo ba artiste na biso ba yeba ka manzambe te ba yeba ka culture na biso te ba yeba histoire na biso te alors que zali faux biso poussa na biso la to ka relaxa ba to le ke to ko koloba ba polémique to ba politique to lobi yango te mais biso poussa na biso li to ba ke motonyo surtout nzambe mutasala ye ba to pe ba zali ko yemba banzemo na kata mboka na biso ba kumisa ka pe nzambe ba zali pe ba to nzambe le ke to ekarta ka bango ke non c'est vrai bango bazali ba to ya mokili biso le to li ba to nzambe alors que zali faux et zali malamuté. Koffi Olomide bientôt le 27 avril 2009 l'église qui manque c'est ba mama ya monde l'église qui manque c'est mon manazo peut ça information tout qui déjà plus de 200 personnes délégation écoutées en France Angleterre bazali dans centre d'accueil bazali ko matankamba parce que fête monene zali 50e anniversaire ya mama Mwilu mama wazala ki moi si ya papa Simon Kimbangu asala 38 ans pour que l'église qui manque c'était le mayem ta simba ki yango ko banda 1921 tina 1959 avant Kufa donc tant bakangi Simon Kimbangu yem ta bâtir l'église qui manque pour le lot église qui manque ezala ki moi na moi si balobi ke moi na moi si ya ton mboka te mais mama wana asala ki be fort makasi ti le lot na église ezali le bazo ko fêter 50e anniversaire na baloba te que moi na moi si ya ton mboka te wana moi erreur baloba ki basi batonga mboka te c'est des choses qui bango ensemble baswanaka moi si moko so pesi to voir au sala musala bia ko tonga mboka éviter message ne ko pesa na ba mama pour na fête wana na féliciter bango puis de tout cœur nous allons na bango mokolo wana
Et pour la cérémonie en Kamba, de tout cœur, je suis avec eux. Il y a une bénédiction. Il y a un moment mouillé. Donc, on a besoin de donc, on a peine à ma bonne et puis voilà quoi. Est-ce que Koffi Olomide a contracté un jour, peut-être rêve n'a pas zalake, à mon appel Kamba comme pèlerinage, n'est pas n'ingam subakenda? Na quoi le baba rêve n'a pas sur la télévision té. Souhaité dans Tiga dans les logos té. Mais n'a pas rêve n'a. Pour ça Koffi Olomide. À bon bien on a moté. Voilà exactement quoi. Il faut vous en avoir pudeur. Télévision c'est la télévision. Il faut se méfier. Il faut pas regarder la TV qui on a Tiga sur la TV mon qui me aux on a rien. Non, il y a des secrets. Oui, il y a des secrets où on mon inga za jara batute ki ona kota mutu no hospital fona mi ma caméra na kota ndeko na polo ko fona mi te na mi ma caméra na ngaza bongoti o lo boka moi c'est pesi le boka mobale yi bakate na ba rêve na mais na préférer na réaliser rêve bon na lobeli mais pas avant. Koffi Olomide tanga la Bible. Oui, tout tanga de temps en temps. Ce qui verset mo yebi verset mo ezali ko yebi fait bato bato la na biso o ko côté ya bato. Tu ne répudieras jamais sur ton conjoint sauf en cas d'adultère. Comment bon la Bible? Et là, il y a la Bible. Il y a Koloba. Ceux qui a trompé, automatiquement répudié. Faut bien en aller. Faut bien en aller. D'accord. Il y a parce que maman ya bana na ngai pinza o pinza na o pinza suina lingaka ye bato ba utara nga pinza balanda kaka po kobo mukolo moko na boye na tiki na bosani tout au vivant et bien. Et la même Bible nous recommande le pardon. Et le bin abiso pege jamais pardon izanaka ningwana parce que ba kai keseni de petite confusion. Moni je sais pas, milliardaire, tout faiblesse est chère. Il faut non, mais quelque part, tu as un débat parce que quelque part, ce que l'union pardonner. Tu ne répudieras point ton conjoint sauf en cas d'adultère. Très clair. Phrase on est les Bible. Na pardonné d'ailleurs mais koloba bien l'homme du pardon on a pardonné bato vous avez la oui dans la une émission voilà donc ngai naza na confiance na pardon nzambe alba faut to limbisa yesu ba betaka imata apesi bitama koto donc phrase wana nga pene limbisa nga quoi donc puis bon maka mususu les arabiens mususu les arabiens ngwana mais la tanga na ngai mais problème na ezaka na bible te problème na ezali na yemei Yemo Kolo, Yemo Nzambe. Yemo takomaki Bible te. Bato bakomaki na kombo na. Donc Kolo akomaki Bible te mais bato bakomaki na kombo na ye. Toyebi bango ti bato ya côté ya ba Arménie kuna ba nani yonanga toyebi ba côté ya ba Grèce, Abyssinie, ba Paul, voilà. Ba Matthieu. Bazaki bato ya misuni ne tengana yo. Bazaki bato awate. Bazaki bato ya misuni ne tengana yo bato. Ba être humain faillible. Wa sala erreur net biso mi bali. Ndi ba koma basangana. Bazaki groupe bato bele ba koma Bible. Donc voilà batou il y a des choses mais mingi c'est la juste mingi na kata Bible mais Bible va bien au sainte Bible et ça ka komboti au monde nzambe za ba benga nzambe saint nzambe on a besoin de la sainte azaka nzambe oka Jésus va benga saint tous les êtres les apôtres les nani bato mokilinde ba mi tia kombo wana ba wana ba mi weli ki saint et ça lokolo le lot comment comme benga net yo na oka de selon notre benga grand prêtre. Alors il a très traité. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission vraiment. Vous allez voir comment biso batu tolinga komitia. Voilà. Nzambe ba benga jamais saint. Jésus ba benga jamais saint. Batu kaka ya mokilini ba fonda ba kombo wana. Na lolendo ezaka na moto. Mais baza bata masumu bazaki na ngopi na basa. Normalement. Pourquoi nzambe sala tout bela? Pour y que bateau na ngawana ba on sala bereba no bunga no sala mabe asali ba yokili biso mawa azali biso to vivana na mawa nzambe le to vivana mokili to vivana na mawa nzambe pour so bilan nzambe ba sala bilan ya mabe na malamu to sala na